La sécurité te kimia ezate to komi mal à l'aise to la lito imo libanda lito imo na ndaku ba pongi malonga ezate so lo komi 0 et apongi et fili na bana mo to la ezate insécurité le ki makasi donc bino ba konji ba luka biso ka solution ba konji ndeti mu konji nini o achaka maboko parce que to uti na yo place wana omoni ki nazaka toujours près pembeni ya population so nga na bimisi 100 francs population pas bimisi 100 francs parce que ezali bosenga na bango na kosalela bango sans tolela tapa mokonzi moko mais so mokonzi moko amoni ke non il faut atia maboko na misala auto sala to tia ba société par-ci par-là pour to lutter contre l'insécurité eza mabete na sepeli vraiment papa nzamba pa mona oya sali toza na sécurité te et comme ba criminel ba neto la ka supongia malunga pe mais to comme mona ko kamwa donc bazo kote na bandaku tozo mona ba miyibi na kobenga ba miyibi kaka ya kombo mais policier à côté ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo sika. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. La confiance au Bopé Sarabiso. En tout cas, Ming na beta rapena c'était kota la émission Ebandeli. Tina Souka, tant mon remarque, commentaire Ezawana, donc commenter que ça pena bien et pour nous encourager. Mon habitant à Bino Watakin 24 les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414. Voilà, chers amis internautes, Nekara Tolobara, Nalaksarabino suivant émission il y a Salongo, donc Salongo Zakabongo chaque samedi avec Yemoko le commissaire Maman Annie Kifoa Bazobenga Bongo Maman sociale. Tout ça Obika, donc nous sommes dans la commune de Kimbanteke, précisément dans le district Tchangou, Kimbanteke 1 vers route deuxième république Sikoa puis sous commissariat Mabinda Joami. Alors awa tozali vers marché Ngando, donc marché Ngando une grande marché au Yebanya na commune Kimbanteke, précisément dans le district Tchangou et ndenge ba konzi bazo bakino balabala eza wendete balabala eza wendete libeko euti bongo epa ya mokonzi ngumba ya ville pour Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lubaki. Alors lelo enseignement et simami na maboko ya général Kassongo Kabwik yazabo to benga bongo l'homme de service national bae o to baki bana o bakendaki bongo na kanya makase se bazalaki ba civique lelo bakomi bongo bato ya kosala bongo misala bakomi ba homme valeur na société. C'est pour cela bomoni 24 communes na ville pour Kinshasa Simon pena maboko côté service enseignement salongo eloba nini salongo ezate kino lokola bakangaka soki tokomi samedi yango maison on attend ekangami ti 10h au fongoli bani côté ka non salongo ezake maison ko kangama mais ko fongola te avant ki osala misala bongisa nzinga oyo zoteka ezapena important pour na kokima te bien mboka na biso Congo tozana ba maladie belé malaria ti lokutu esila raté tozana pandémie tozobenga bongo Ebola et makasi na 4 coins ya République démocratique du Congo et awa pe précisément na ville pour Kinshasa Ebola ezali botala bino moko ba carnivore nenge eza salité et yango maman Ani Kifo alobi akovanda na bureau te ata mo eza makasi ye il faut abima libanda asala musala ndenge kaka bakonzi batindi. Alors bozomo na bino moko ndenge ba police ya proximité bazobima la balabala côté ba mama kino salongo ezate kino okangi ozelika 10h ofongoli magasin na yo to te biloko na yo ya koteka non tosenga pena bakonzi esika bandeko bazolongola bazele oyo bazolela bazovide ba carnivore mais esika ya kobwaka yango ezate. Excellence monsieur le bourgmestre ya commune Kimbanteke en tout cas il faut que côté la bango ba Jean ceux qui ba longoli yango na terrasse ba kobwaka yango na ba pusu na ba brouette ba ki kobwaka yango esika elongo bali. Et merci beaucoup, on se retrouve juste après, suivez.
Commandant, il y a Kabak, il y a Tokébou.
Mama, si c'est un écoquité, mais il faut qu'on dise. Salon est pour moi après 10 heures. Salon est dans la motion clé. Donc, il est au match de la il a où il est parce que la après 10 heures, le salon après 10 Maman, madame, pharmacie.
asala misala moto kosimika ngani ata wasala nsensema ye bakoka ndeke lona yango ye kokoma ta biro
Et puis sukaki kaka na salon te maman Aniki fa lokola zara très proche ya population ya commune ya Kimbontseke. Alors alobaki était bana ya avenue Yembi colonel Ebeya Kipwanza na quartier Bamboma baza vraiment na insécurité totale. En tout cas bandeko bazola la te ba criminel bazokota kota trop yango kitaki wana bazaki azaki bon accompagné na président Zete Makela Louvoilou otobenga bongo riche loko aza moko ya ba notable na commune ya Kimbontseke alobi non il faut tozala wana ndenge bozomona boye baza pe accompagné na chef du quartier ya quartier Bamboma baza awa bazwi bongo mokano ya kotia société pour que population o baza nzinga wana bazala bongo na kimia. Alors ndenge toyebi te population bazalaka wana police aza wana mpona kobatela population na babien na ye yango bomoni mama Aniki Fwa alobi akovanda te alingi population na ye bazala na kimia yo toyeba pe ko dénoncer tango moni ke criminel azala awa to kuluna yeba lolenge nini ya ko dénoncer kozapena malo mingi ça va. Normalement, tu y es pour la kimia. Na quartier oyo. Akonzi bayoki aina sécurité logique mingi. Bayende awa mpona kosha kimia. Tolala basukumia kitoko te. Tozolala matoi libanda. Yango baye kotiela bino kimia. Tozolala kitoko te. Tozolala matoi libanda. Bayende kotia kimia awa ya katekolo. Munya. Soyez pour la kimia.
Insécurité les gars qui vous auront dit de côté. Voilà la société. Bon, espace éthique. Ce qui bâche, il va te compléter un peu à Awa. Pour un moy. L'espace Awa, par contre, chaque chose. C'est sugar. Attention. Comprends. Mbote papa. Comment on a lisé? Avant qu'elle a connu le bien. Quartier Bamboma. Le ballon que vous avez qui bâti souci pour la biso peuple quand on a sécurité te kimia ezate to komi mal à l'aise to la lito imo libanda lito imo na ndaku donc pongi malonga ezate so lo komi zéro et apongi et sili na bana moi to la ezate insécurité le ki makasi donc bino ba konji ba luka biso ka solution donc ba bâti souci eza ide mabete eza ide malam en tout cas to sepeli makasi to sepeli penza to na sa makasi ne ko souci awa wana songa makasi si ko souci le ba bâti awa eza pour la sécuriser peut eza te pour ko bebisa o kanga kanga bana biso so libali abo pesa biso pasi bino ye pour la sécuriser biso ona biso to ba peuple na ba kanga ni ba jeune garçon te bana biso bazala kinya mibali na ya basi bazala à l'aise yone bo ye pour la te e abo mo papa Bote maman, Bote papa. comment on est maman? Kombo na Mbo. Maman mo va dipela na connaît bien. Tena lusans. Va na lusas. Ndenge maman ni kifwa azui décision ya kota succès awa ya police à proximité on a kimia ekota la population ko lo bani pasi wana. Na sepeli vraiment papa nzamba pa mona oya sali. Toza na sécurité te. E komi ba criminel ba neto lala ka sufongia malunga pe. Kongi pe na misu ezati bozo lala me mato ezali banda. Toza na posa ya kimia. Ba toda mikanga kanga ba kanga ba to ba osa ma be ko kanga kanga ba jeni pa mapama. En tout cas de bote succès to sepeli. To bana ba tambo te mbo be osa ba mandi ya mikete ebele. En tout cas na posa to za penza kimia. Kimia mende kota to binja be na pambo na likamala be bo sala ko na biso. Eza pena bieza mabete papa na ngasi. Bote papa? Oui, Mbote ndeko presse. Comment on est papa? Comment on ezali digital? Papa va venir précisément. Naza juste na Bakwanga. Bakwanga. Merci na ndenge maman ni kifwa commissaire ya proximité quartier Mabinda a eu décision ya kotia succès awa na quartier Bamboma côté population na yeba za kimia au moins décision na ndenge ne take mwana mboka.
Bon, décision eza vraiment très bien. Eza vraiment bien, mais batini la rabiso ba soda oyo baza vraiment na maturité. Batini so la police baza na maturité. Comme makamba zo sala biso eza yango te. Oyo ba outil district ba teli biso na bakwanga. Surtout bango vraiment très masala yango te. 6h okanga mutu na 6h. Okanga mutu na 6h mdaoke musala, okangi mutu. Mama zo bimake ne adzi mwana na mobali. Bakebuka nduna na bilanga. Bakangi mwana ya mama wana. Ni infraction 100 000 francs. Bati les autres policiers au bazar de deux salles, au bazar formation, au bazar bien matriculé, au bazar d'éducation. Oh, tu lignes en côté. Maman, mais la vie c'est ça en côté. Kaba ennemi na bangote. Merci mon amour. Mbote maman. Mbote papa. Comment est maman? Imo na ma Karine. Ma Annie? Karine. Maman Karine a na baba ni. Baba toujours. OK, na quartier ni noir. Na quartier Salon. Quartier Salon. Merci la décision oyo. Police à proximité awa Mabinda zubongo mokano ya kota suicide à la quartier ba mama pour que population basa la calme. Okoko lo banine pa ya mama ni kifwa ya zali mokonza. Papa to pesi bino merci mais to yambi bino ko na kombo ya Yesu. Amen. To yambi bino bo sala musala na ndenge sengeli. Policier aza pona obatela peuple. Policier aza moyinya peuple te. Biso tozo bika pa na bino. Tango yo policier za pembe na nga seke ba biloko na nga nyoso ba bien na nga nyoso za sécuriser po yo za pembe na nga. Mais to kuma mona ko kamwa tango bazo kota so na bandaku tozo mona ba miyibi na ko benga ba miyibi kaka ya kombo. Mais policier akoti ablongoli teni na ya police. Alati bilamba ndako se masqué na munduki. So munduki alo zo zongo wapi? Tozo ebate. En plus so bengi neti la police bien neti commune ngandu bobaya. Bakoya te. Tango action ko sala mando mona boba ye. Tozo kama to mona bona minduki alo zo zongo. Ba tozo kana la police. Ba tozo kana ba ni nombre. Tondenge nini tozo ebate. Ba tobe ba kimne ba zo kotanda ku meboza na minduki. Siko to ko na susi to za commune obenga beno. Est-ce que vous c'est ça, il y a un parce qu'on va passer. C'est donné tout télévisé. Ce que tu as mis déjà, ok, donc je vais te le mettre déjà, même si on est autant de fois, c'est bon. On va faire ça. Tout le monde veut toujours se côté. Mais même de ça, c'est ce qu'on peut pas se faire. Donc, on va bien rabattre ça. Donc, le problème. Oui, avant la zone, la question que tu as déjà, nous sommes de droit, nous sommes de droit, nous sommes de droit de politique, nous sommes de droit de oh, combien de temps les gens? Ok, il fallait mbongo ezala vraiment 500 000. Ok, mbongo wana ndeko esenya mabaya ozotelebisa ndako toza mabaya makasi. Ozokombola ba mabaya ezala na ba biloko moko kopeta na complément. Ola kotisa ila ndako mabaya ezate. Eko kuteshe oki okena ta ba 300 000 mabaya. 300 000.
Il va être quoi à 5 mètres, à 3 mètres, 28 il faut que ça attende à 10. 10 voilà, ça va faire côté. C'est tant que je vais chez moi, il y a les colos. Attends, 500 000 pour ma baille. Oh, les gars, on a barre en force. Oui. Ce qui est moins zali, on a essayé de faire pour que les amis collent. On va comprendre la possible pour comprendre. Pour tout ce moment, nous avons descendu. Avec les 100 000 francs, on a calculé que télé. Nous avons la télé 9 mètres. 3, 4 à 3, 2 mètres pour la cachot. Vous comprenez 7 mètres de tir, 3 mètres 50 de place au PJ, 2 mètres 50 de place il y a commandant à vous à la place aujourd'hui. Oui, on est analyste. Tout bandamolo mabaya tokabula tokabule awa kwa ke awa ifa komanda awa tuchika sho tuchike porte awa kwa komanda tuchike porte so kwa nina awa opposite vara chikoyo distance na ona tele moza awa totia 2 mètres pour la cachot. Pour cachot, ils ont pour la molle. Ils n'ont pas profité de la société. Awa ce qu'on fait à mener pour appuyer à ma allez, commandant en face d'un ami ça n'a quitté. Ce que ce qu'on joue encadrement tout dans la poste il y a 10 madriers. Oh il faut un madrier à mener, un madrier. Allez, Sima. Et voilà, chers amis internautes, chaîne YouTube Yabiso Podcast. Donc voilà, bon moni bongo makambo oyo tuaki kosala awa na commune qui monte qui route deuxième République et longo na commandante ya sous-commissariat Mabinda otozobenga mama sociale mutaboya bureau mama Ani Kifo en tout cas coup de chapeau population ya qui monte que en tout cas bazobe telepena maboko na musala oyo azo sala donc to assainir Nzinga Sika Tozoteka. En tout cas, félicitations à général Kassoumou Kabou qui est pénalobi à Kovanda na bureauté à Tambola kaka ndenge zalaka tulingi Kinshasa ezonga la belle ndenge zalaka pour le bakoma benga Kinshasa poubelle mais tu dis que Kinshasa zaka bongo Kinshasa la belle en tout cas tulingi ebunga. Un grand merci na bay oyo ba landi biso lokola mon sponsor privé mauvais Charlie Wayunguya, Mama Coco et Matatima 001 Héros d'Alombre et pourquoi pas aussi à remercier Marcus Garveil et sans oublier aussi famille Dianjolo. Un grand merci aussi à les amis de Watakin 24 depuis Turquie. Et un grand merci à mon vieux Capolizopo, mon ami britannique depuis Londres. Un grand merci à Maman Laura Chou, mère boss, Maman Yabanebele. En tout cas, vous s'abonnez massivement, vous partagez, Kimbante Quaz. En tout cas, vous manifestez à travers cette émission. Chef, on y va qui Yep, some take a photo. On very
Ozo
ozomona eza mibeko eza masekite kokoya nde tozoya emamaka alobi leki tokoteka te soalela kati ndenge yango onegosiaka place ya kati ndenge yango minegosielaka place ya kati atela se makolo monima teka mpona kotawete atela se makolo monima luka place otala yango na palako tokoya oteka tokosomba ta kuna na kati tokoya kokolanda bino na kati atala se makolo monima tata tokoya kosomba tomekana koyelekola kuna tokosomba tomesana kolele kola bafulu tokosomba tomesana kolata likolo bafulu tokosomba okota te na kati otika kovela taleka libre tana bakotikana esolami loleki lelo boteka lobi boteka eza mibeko likolo lengi bokoteka otika babala leka balekana obongisa Mbote mwana mboka Preza Zeti Makela. Mbote mopandi sango. Tomoni l'autre fois tomona kio ozaki bongo toujours na Kimateng awa lokola olobelaka bango oza pe notable na bango. Tomona kio oteki succès na quartier Mbola kuna na commune ya Kimateke na terrain oyo tobengaka Makati.
Tout le monde ici sur le lot au Kitibongo, dans le quartier Bamboma. Vous avez expliqué. Merci beaucoup. Biso étant que notable à Kimbanseke, sur la population à Lili et si on a insécurité Zali, tous allons vraiment accompagner le chef à quartier, la police où ils ont place et pas une abisso. Néanmoins, tout qui wana lelo na kolebe na point wana na yembi to luka ici comme moko to senga na capitaine mal à l'aise oyo ya Kimbanseke 1 na mama ni kifwa oyo azali commandant ya sous-chef ya Mabinda batie la biso poste de police na esika wana nde biti ya descente na biso wana parce que population à côté wana eleli makasi chaque jour ba criminel bazo botola bango biloko kokotela bango na bandako tellement police aza wana pona kokengela batu na biloko na bango nde tokendaki esika wana po totia poste ya police moko na mikolo oyo ezoya. Merci beaucoup, Président. Mingi population pe ba secrétaire ba tuna trop. Malobaka mwana mboka wataki tuna biso bena et pas ya président c'est kalu. Ba biloko wana ndenge osalaka yango. Mbongo bimaka na poche na yo to bakonzi bataka wapi maboko. Bakonzi ndeti mukonzi nini o ataka maboko parce que to uti na yo place wana. Omoni ke nazaka toujours pembeni ya population. So nga na bimisi 100 francs population pas bimisi 100 francs parce que ezali bosenga na bango na kosalela bango sans tolela tapa mukonzi moko. Mais so mukonzi moko amoni ke non il faut atia maboko na misala oto osala to tia ba société par-ci par-là pour to lutter contre l'insécurité. Eza mabete to rejoa yango même bato baza na libanda ya mboka oyo bayebi Kimbanseke toza na posa ba société za la presque na ba direction na banga liwa wana tozolela chaque fois bazo botola bato biloko so to tie société place wana mambo wana ekosila bato ya quartier Bamboma wana nasi omoni ke tozali na chef wa quartier tozali na commandant anikifwa tokei wana population esepeli batila bango poste ya police place wana bino pe bato wana bambongo wana posa boye de bato boye na yango totia ba sous-chef bisika o esengeli tozwa kobanda wa ti cimetière na nzela ya Prince awa tozaka na sous-chef moko te mais tozozela nini pona to sunga population oyo ya biso po totia bango ba sous-chef place wana nde na souci wana nde nazalaka pembeni na bango ntango nyonso yango wana bayaka epai na nga basengi ngai mpe na beleli bakonzi na lobi bakonzi bakoloba ke totia ba soda place wana mais soki place akobata meza te nde tosalaka na ba effort na biso totia ta mwangar moko wana pour babata maisika wana bakengela population et le basuka président population oyo bazolela ndinga balobi ke soki bo atie succès wana ba police bakoma pe bikanga kama ba mama bazala mongo te ko ba oni person te pour la population azoloba ke so batie succès esika wana police akoma bikanga kanga bobanga te biso mo toza na suivi ya la police na biso aza bikanga kanga te aokanga kaka moto asali mabe na loba na bino tango nyonso soki osali mabe te soki bakangi yo obeleli biso okomona ke kozala libéré sans problème police pe soki akangi moto towelela koganga te tokende epai ya OPJ toyoka infraction nini akangeli moto parce que sans moto asali eloko infraction ezalaka te ntango okosamba bakotuna kombo na yo ovandaka wapi tututu bakotuna yo oyebi likambo osali soki obi nayebi likambo nasali te bango bakokoprovokele yo infraction te nde na ntango wana biso tokoya po toplaide mpo na cause na yo mais police aza wana te mpo na kokanga bato kaka ata osali eloko te tozotelemela biloko wana meme na police ndenge moko mpe tozotelemela population batika mabe. Ok, matoni mingi mwana mboka. Ngai nde na kotondo yo. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo